Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na ile sur le bosso na bino ko bakisaka ka un de plus no kola ko tia katinanga ni nanga kina loba mukwa lelo na olobela likambo mito lobaka 40 ans 40 jours 40 nuits elinga ko lobela biso nini 40 ans 40 jours 40 nuits tina ni nzambe atia accent na 40 jours 40 ans 40 nuits ya ba épreuve to ya ba difficulté ya bomo ina biso tozi Ancien Testament tina Nouveau Testament okokuta chiffre 40 eza ko se représenter na ba moment nyoso ba difficulté to na ba moment nyoso ya ba bitumba to mikakatano na tina ni nzamba utilisaka chiffre 40 ezala lokola chiffre moko ya épreuve osoko traverser eza netozi victoire na itumba to na mikakatano to na eloko moko eyaki kotungisa bomo ina yo ndeko nanga soki total yango même na bomo ina biso okomona chiffre 40 wana ejuaka makasi na ba réalité ba vie na biso o peut-être otiraka attention te ou to comprenaka te ou to yebaka te to mona okaka eza normal na réalité pe to lobaka eza âge ya sagesse eza âge muto akomaka mature eza âge muto akomprenaka le bien le mal eza âge muto siko akomi ko se sentir que non nakomi capable surtout na biso ba mama ekomaka âge moko okomo se sentir que non nakomi capable mais ekoma pe na âge côté ba papa okomone pesi papa puberté moko boye oya bande ko s'attendre na ngote âge ya 40 ans mingi tokanisa 50 ans non ebandaka na 40 ans ti mingi aka ko se manifester na 50 ans mais mingi et en tout cas ezalaka na 40 ans esika siko moto ba épreuve na ba difficulté soki ezaki na bombo ina yo o traverser siko po o entamer étape msusu ya vie na yo soki total chiffre 40 toke na Noé ezalaki jour et nuit pendant 40 jours 40 nuits toke na Moïse ezalaki 40 ans na désert toke sur ma commune okomona sur Moïse po akuta na nzambe ezaki susu 40 ans malgré que tango auti ko boma akimi apasaki 40 ans na désert ya ba épreuve ya ba difficulté po akuta na nzambe so toke suka na makumi na nzambe bana Israël na Deutéronome za koloba na biso bana Israël ba pasaki su 40 ans avant Samson ya ko délivrer bango et na ba verset biblique ezali belé ndeko na ngai mais mususu to bana ko développer ngo malembe tant nzamba ko pesa grâce na ye mais soki tozongi susu na Matthieu 4 2 eza ko biso après baptême à Jésus-Christ balobi nini Jésus-Christ fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Alors Jésus-Christ fut amené par l'esprit dans le désert. Esprit n'est même qui Jésus-Christ dans le désert. Esprit a des preuves. Esprit o emema qui est pour na kotalisa est-ce que mission est ko sana mokili akoresir ango to akoresir te. Tant on dit la kanzambe tokomba ta sika tokoma na communion na nzambe ndeko nanga tant tokoma kana communion na nzambe esika sikoyo mungu na yaka kotala soki ya solo ozali ya nzambe to ondimina okaka pona bindimela po mingi lelo to kondimela nzambe po baloba kaka mama José na sambelaka pona ngana koloba chiffre 40 oyo 40 eza ko zonga tout le temps na bombo ina biso parce que tolobi makomi eza makomi na nzambe tukoloba te 40 eza peut-être motonde akomaki yango mais ce totali na makomi na nzambe ezali kotalisa 40 jours 40 nuits 40 ans alors soki eza kokende bongo pourquoi nzambe aza ko utiliser yango nzambe a utiliser keloko hasard te eloko nyoso nzambe akela na mokili oyo ezali na signification nango eloko nyoso eza na sena mabele yo eza na signification nango nine koko lobela biso ndeko na ngai tango tozongi siko na vie na biso bato okomona tango botami ndeko na nga sala observation ya vie na yo. Observez bien ta vie. Observez bien entourage na yo. Observez bien bon moto na biso na ndenge ya molimo. Okomona ndeko nango zalaka na difficulté. Difficulté zalaka na yango okomona se 40 koki. Vouloir ou pas, il y a toujours un changement na ba vie na biso. Oto tiraka attention te.
toaka toujours na changement moko oyo eyelaka biso oyo tokomprenaka te eyaka toujours na changement moko oyo ekoya kose manifeste mingi na 50 ans. Okomona mama mosusu azalaka na ye kimia mais après 40 ans akomi mutu mosusu. Pourquoi? Soki entame ba difficulté te entame bonheur na bomoi na ye. Soki entame trouble moko te entame calme moko na bomoi na ye. Oyo ekoya ko se manifester na 50 ans na 60 ans. Pe na lobaka mingi 60 ezalaka lokola chiffre os comme mutu akomi ko récolter tout ce qu'elle avait semé. 40 ans, étape à connaissance, étape à discernement, étape aux comprendre. De 0 à 40 ans, ezali étape mutabo tamaka. Baza ko apprendre enyos. De 10 ans, de 10 à 20 ans, mutembo comme ko développer, on va apprendre que de 0 à 10 ans. De 20 ans à 30 ans, et comme à âge, mutakomi ko appliquer yango. Mutakomi ko appliquer ce que on va enseigner qui o ya sema ki katina ye de 30 à 40 ans et comme asko mutu abima sikoyo alongisama na oyo ye asemaki alongisama na oyo akangaki so katina mabe yeba après 40 ans oko récolter mabe yeba après 40 ans oko leka na ba épreuve yeba après 40 ans oko leka na ba difficulté ndeko nanga ngo lobanzambe lobi na biso jeune homme régis-toi. Donc luka na tango ozali jeune oyeba ko sala ya malamu yes na yo écoute na kati na misère te écoute na kati na mabete ndenge na lobi soko ozalaka mutu moko ozalaka kimia d'un coup okokwa mutu moneti mutu okomi agité 40 jours ya bonheur 40 jours à malheur 40 ans ya bonheur ozalaka na bisika obande ko nyokwama ozalaka na bapasi moboye na bomoi ozali na mikakatano moboye na bomoi na yo ozali na badifficulté moko bande koyeba ndenge akosansosi na kati te oyo moko oza komituna lolenge nini na kokoma ozoyeba te. Alors soko ozalaki mutu oyo obande kotambola na kati na mabe na mabe na mabe na mabe après 40 ans mabe na wana ekose manifester mabe wana ekomonisama eko éclater na miso ya bato ekose manifester na miso ya bato et après wana ndo bandi ko récolter lisusu mabe oyo plantaki pendant 40 ans et puis te 80 ans okozaka mutu moko oza dans les misères ou bien te dans les bonheurs. Ndeko nanga yango to kebaka de to tambisa bomo ina biso yango liloba na Ecclésiaste eza koloba na biso jeune homme régis-toi na koko tanga ngo bandeko na ngai. Ecclésiaste 11 9 eza koloba na biso régissez-vous ô jeune homme dans votre jeunesse et que ton cœur t'encourage dans les jours de ta jeunesse et marchez dans la voie de ton cœur et à la vie de tes yeux, mais sachez que pour toutes choses Dieu te portera au jugement. Konanga soki nzamba lobaki na Ecclésiaste jeune homme régissez-vous aza koyebaki to sala ekenge na nyonso tokosalaka to sala ekenge na nyonso ndeko nanga nzamba lobaka pamba te so Dieu te portera au jugement. Jugement zamba pota yango toloba mingi tous ces pays ici-bas mingi tolobaka tous ces pays ici-bas to comprenaka te na sens nini ndeko nanga ça se paye ici-bas na moment de 0 à 40 ans après 40 ans on récolter les biens ou les mal après 40 ans mon frère ma soeur on récolte toujours ce qu'on a semé récolter le mal on récolter le mal. C'est pour ça que Jésus-Christ tango ayaki ko libérer biso tango ayaki ko kangola biso tango ayaki ko pesa biso bomoi ajenaki 40 jours et 40 nuits pour libérer bana na nyonso na ba o batambola ki mabe na bo batambola ki malamu ke biso nyonso to kangolama 0 à 40 ans ndeko nanga soko tambola ki dans la crainte de Dieu dans la volonté de Dieu dans l'obéissance dans l'amour de Dieu ndeko nanga yeba ke après 40 ans na yo nde to mona kabato ko motuna oh tato nini asimbi kisi ndeni na pambo amibo ndeni na tombo amibo ndeni na zabo ndeni na babisiko batutu baza kokuta na ba problème mais yaza kobika
a commis qu'on récoltait les biens qu'il avait semés. Abandi qu'on récoltait ndeko na ngai. Donc a commis ce qu'on a 40 jours na ye. Ya bonheur, ya paix, ya joie, ya bonté. Et bandi qu'on se manifesté kati na ye. Oye ko memeti na 80 ans. Ce qui peut tambola ki mabe de 0 jusqu'à 40 ans. Ndeko nanga obandi ko récoltango oye ko memoti na 80 ans. Ona katosenga ka mawa nzambe likolo. Nzambe limbisa, nzambe kangola. Yango toko nyokwama parce que toko comprendre loi ya nzambe te. Kwama toko eba lolenge ya kotambwisa bombo ina biso te. Yango baloba oba sosola baloba richesse malama kotikela bana, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu c'est déjà que moi na baza ko priaka, moi na koma prophète, moi na koma mukambi, moi na koma soki tongo tipoko na makomi na nzambe. Non. Richesse toko tikela bana biso de comprendre la parole de Dieu. De marcher dans la parole de Dieu. Et ça, le to enseigner banana biso. Qu'on fait comprendre bango. De 0 à 40 ans. Si tu n'as pas construit ta vie, et ça line le côté qu'on récolter la sima. Ou on est comme à grâce en Zambie. Donc, in te konanga, to keba. Teba ko enseigner banana biso. Teba ko tali sa bango réalité. Yango balobi, jeune homme, régis-toi. Mais, Eza koloba na biso, Dieu te portera au jugement. Nzamba komemo na kati ya jugement. Après 40 ans, okoza na kati ya jugement. Okoko banda meloko ndeko nanga. Soko banda ke loko na ndenge ya malamu, na ndenge ya bonzambe, na ndenge ya kobanga nzambe. Après 40 ans, okomona exploit nango. Soko entamé 40 ans, okomona gloire nzambe likolo nango. So entamé 40 okomona puissance nzambe. Mais soko tambola ki na kati na mabe, o tambola ki na molili, o tambola ki na kufa, ndeko nanga après 40 ans, c'est le malheur que tu vas récolter. C'est le malheur que tu vas récolter. Yango mona tumsusu, ah, mais azala ki ne bien, ndeni ka na 55 abwati kibiso. Ndeni ka na 60 abwati kibiso. Ndeko nanga, parce que obandi ko récolter le mal que tu avais semé. Obandi ko récolter la misère et la souffrance oyo créa ki kati na bandeko. Obandi ko récolter ma misère onyoso otia ki kati na bandeko. Okoko briller quelque temps. Mais ndeko nanga yeba ke avant entamé 70 ans, 80 ans, c'est la misère et la souffrance ndeko accompagner bomo inayo. Libanda tu peux briller. Batuba komona elle est bien, elle est bien. Mais au fond de toi, parce qu'on dit dans l'homme, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et si kasi comme mutu, a comme à souffrir moralement, physiquement, comme qu'on regrettait pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'avais fait ça, pour un temps de nuit, au bandi qu'on souffrir, qu'on peut causer à la 40 ans de jours, au bandi qu'on vivre bonheur. De konanga to comprenaka, ba message codé ensemble. To comprenaka nini toko ko enseigner na bana na biso, ni toko talisa na bana na biso, ni toko ko lobela bango. On dit Jésus-Christ était tenté pendant 40 jours 40 nuits. Ndekonanga pendant 40 jours mutaza ko lobelo kaka makambo mabe, makambo mabe tika na yo pendant 40 jours. Ndekonanga il faut za na molimo nzambe pour longisa mais du lundi au vendredi pendant 1 mois et 10 jours, balobelo ka mabe. Satan moni 40 jours na kokiete. Alandi sous 40 jours, 40 nuits. Kotali se sous kaka mabe. Mais Jésus-Christ a longake. Tellement eba ki ba parole de Dieu. Eba ki parole codée en Zambie. Ayeba ki comment convaincre l'ennemi. Jésus-Christ répondit, il est écrit. Pendant 40 jours, Jésus a répondu, il est écrit. Satan monika 6 jours na emobimba. Abi non, na landosko butu. Ndekonanga, butu eza momo za inconscient. Butu eza momo za komone lo côté. Butu eza momo ostie perdu. Butu eza au moment oyo muta comprena kane vraiment kambute. Mais à ce moment, ba yeli salobi te lokola butu e koza la lali pongi na butu azoyeba ne makambu te to kota ka butu to e sata pe aka kolona makambo mabe kati na biso o to koko la mukape na moyo bandi ko appliquer ngo sanki oyeba o ya sema ki na kati ya butu pendant 40 nuits Satan vandeli Yesu Masia
tenter ye. Mais Jésus-Christ a ko répondre kaka. Il est écrit. Il est écrit. Ndeko nanga. Toyeba petan to tambisa bomo na biso. Mabe ate ye. Mikakatano ate ye. Ata kufe ye. To courir na kati na makomi na Nzambe. Makomi na Nzambe elobi nini? Nzambe alobaka nini? Nini batangisaka nga? Nini balobelaka nga na nzela na Nzambe? Avant o agir, avant o sala likambo. Toyeba nyonso to salaka. Atala ngongoyo okoko seka. Me 40 na 50 60 okolela. Olingo linga te okolela. Toko mona ba mikolo ebele ba mitelengano. Bazoyeba nini balingi te, bazoyeba nini basala te. Pona nini jeunesse na bango de 0 à 40 batambisaki yango lolenge nini, de 0 à 40 bamemaki yango lolenge nini, de 0 à 40 basimbaki yango lolenge nini. Ndeko nanga toyoka zuwa te na bo après 40 bako régir bonheur na bango, bako régir gloire en Nzambe, bako régir la puissance de Dieu. Bayebaki ko comprendre que non, na bate la jeunesse nanga, na bayoka liloba na Nzambe, na tambola dans l'obéissance, na tambola dans la crainte, parce que c'est pendant 40 ans tu seras tenté. Ndeko nanga, parce que jeunesse non de ba ko tenter, ba détruire, ba déstabiliser, ba bebisa yango. Et puis ceux qui va sili ko bebisa yango ndeko nanga, yeba tango ko traverser otino na kati ya butu pe butu ano koti yo ko mona netuza ko mona ndeko nanga zo mona loko te na molili mutu amonaka te. Yo komona neti ozomona me na koyebisa ozomona no eloko te. Okotutana bato baza libanda bakoka banzungu ekotutana, bamese ekotutana, bakiti ekotutana. Yango ekomaka yango ndeko wana nini ekomeli yo? Nini ndeko wana? Nini ndeko wana? Nini ndeko wana? Parce que na kati osili ko traverser bipozo ke nozo tutana. C'est après 40 ans de konanga. To comprendre ka message codé en Nzambe. Eza ya muke onanga ki na développer. Mais to kokota sko koeba pendant tentation à Jésus oyazwaki 40 jours 40 nuits. Nini Nzambe alongisa kibiso na moma wana. O lelo tozo tambola tozi grâce oyo. O lelo toko tambola kabalongi. Malgré dans les mal, il nous a justifié. Malgré dans les troubles, il nous a justifié. Malgré dans l'incrédulité, il nous a justifié. C'est pendant 40 jours 40 nuits. Basalinga grâce na ko besuko zonga liboso na bino pona ko ba ko silse édification oyo na ko éclairci ndenge so Yesu Masia azalaki tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Alors koma ko longa yango, koma ko bima kati nango, koma ko tambisa makati nango, pe koma ko traverser yango po ete obima molongi kati na Yesu Masia. Frères et sœurs, Nzambe na lola mokokisi na bilaka mopesi tina oya lokota biso sukola peto la kangola apesa tina na kati na ngolo na ye ayeba kozala na bino ndeko na ngana ebi ete so tokoko tungisama tokoko lelaka tokoko mitungisaka mais tant que oza kati na Yesu Masia ndeko na ngana loba Nzambe lobi loboko neza mokusete soki kino lelo ozo comprendre tel koma koluka Nzambe wana te bimana mabe. Saint-Esprit akoya ko enseigner yo. Saint-Esprit akoya ko éclaircir yo. Nakoko bondela, nakoko lela mawa Nzambe, nakoko tato la gloire na Nzambe. Ndeko nanga soki kaka naza na kati na mabe, loboko na Nzambe koza musika nanga. Ekoza pe musika na yo. Luka Nzambe na kati na sainteté. Loboko ne ko sembolama. Po ye aseja kabisika bonzambe ne vandi. Aseja kabisika na mbindote, asala kabisika na mbindote. Nzamba asala kabisika bomo ezali. Bomo ezali nini? Tanke otambula na kati na sainteté na ye. Luka dabo kati na yo peto lama. Luka kati na yo zwa bomo ye. Luka kati na yo olamu kabisika balalisa yo. Luka kati na yo o comprendre. Bitumba nini eza na bomo na yo. Okweba kuzua directif lolenga kobunda. Nzambe na lola wakela likona se ayeba kopambola bino, ayeba kolamusa bino, ayeba kopesa bino connaissance intelligence, ayeba kopesa bino discernement, ayeba kotalisa bino comment prier, comment adorer, comment glorifier. Nzambe na lola apambola bino, abaksela bino subo senga na bino, selo sa volonté, selo sa grâce. Po ete na lobaka volonté nende pesa ka bomoi. Oya ye, oya biso
ememaka biso na banzela na kufa mais oyo ya nzambe etalisaka biso nzela na bomoi. Que Dieu vous bénisse, on est toujours ensemble. Merci beaucoup.